Donc à part via débauche toke na via banganga na kati via banganga to bimina banganga to boti ndeti nga na botana nganga mwana na nga liboso aza na Londres bana nga nyeso baza à Londres ozo mona ki to pratiquer idolâtrie OK Bible zo pekisa biso to fukamela biloko ya mokili efali ba via ngope to zaki bana mikie o sala no vie kaka po ba futela ko appartement ou bien donc le mot dérisoire ozo senga no ba mbongo moko boyeka ozaki nango besoin bilamba ba ba envier yo ozo comprendre ozo dominer mobali bon je me rappelle parmi ba makamto sala na ina yiba mbongo munene plus de $30,000 si je me trompe pas na somela kango kutupe lupangu na en face à guest house mais yemo kana ba famille na engangango ba botola na bangonga lupangu wangu ba usengo manzaka ndezi cérémonie na sala ya manzaka bizaki ya mbele moko ne Bernard basenga manzaka nae zo manzaka na pesa et puis au salaire combien d'état na Bernard après aux manzaka wana suki manzaka et donc na laisse écoute pena ba mai nanga kuta nzoto na biloko balambi on va ni pena na baso sokolo chikuna na senga makolo salité donc transpiration onyo surtout wana nous on vanda ki na baso zozela ka mai wana donc pendo lambi yes quoi ça ni ali yo liate te ya yo kama te parce que mama mbongo esenga makila donc chama wo shin soka ye aya na moto donc abeta ka panza ka peta musuba temple bato OK donc ye penanda gangela nga mingi pourquoi vous gangela pour na ndao bebisa mingi OK ngana bana bebisa autre vena banganga mena bebisa tano na se retrouver tina premier voyage na nga samai voyage astral bamanga na samai ba betanga ba singa na zamutu na bango te menga linga moki mission nga ezalaki na kena paka juma po kuna nde bana basi bazo sa débauche enzamba tinda kinga if mission nga ezali banganga batika kinganga parce que ils abantela ngana leka kina koko expliquer ngo facilement ozo mona za exemple nango donc baninga batika banganga kinganga batika idolâtrie batika oyo nyonso tout ya masanga pour na lekaki la vie na masanga ya makasi komoni komela masanga to bosaka te olala nango ka pembe na mbeto po yango nde ezotinda yo osala eza woneti en tout cas eza bien te masanga et bisa baninga masanga na drogue pour ngapena melaki drogue diama na nomela ngo makasi vraiment c'est je n'ai plié à jeter tena melanga soute ah bon plié bana ko plié minene pinoto wano benga to wano benga ngo viena nga joka ti misambo mutando betela ngango ba strombone ya minene pele masangiso ko mulai bodo soke silo pele susu mususu donc 24 cas 24 mena diable à quoi sert bon ongwele la biloko mukile à quoi sert bon po biso to lati to meli to lesine so to pakoli ba parfum to tsheba kabelo milai ba silma ntsaka to dominer mi bali donc so senti pe ndeti ngape na bo ba leader musuna bima ona Congo ya ki ngamo pena na lingaki donc ouais yo bena ndena tcho ngamo déjà na zaki déjà na maka ngamo bo na liste na kasi ngamo déjà na mane kisi déjà mission wana tenga na ozoe kasi le fona sala tout pendant la tuso penda ke na za penda DS combien de fois benga ko maman présidente bana misala ye te maman présidente ya ba musicien ba benga mbale belé na bimika na musicien moko te ba benga mbale belé parce que na investir jeunesse na musique na vandi na bango ba leader to telema boto zo mona na ba partie intime oyebi ke longola makamsu tellement ba miso bozaki na bango baza ka jusque là non baza moko ndakufa nani wana ça kufa nani ça kufa nani nani kasi azaki pena papa munene penza papa munene ado ayebi nani te papa mo eto tanga komuneza aza pena bana na ete papa la tapi ba chapeau abuelo ko yo papa ngo na kulwa madia koko mo eto tanga komuneza te donc yepe na kangaki na kisi yepe alinga makamona mingi potambola na yepe pone soutenir misala na ye donc faut kuto po ya linga. Pour la santé de votre époux, la solution est là. Grass Light. Grass Light elengi ya loposo ya mwasi ya africaine. Grass Light ezali produit ezana sans hydroquinone soko olingi ozala kitoko lokola ngai sans tache.
yaka na Grass Light. Grass Light esalami na fruit, esalami na plante, esalami na loso pe esalami na bambou. Mafuta kitoko oyo ezongangisa loposo lokola ngai, oza na tache te, oza na ride te malgré âge na yo. Grass Light toza na mafuta pona nzoto, bongo toza na gommage, toza na l'huile de visage, toza na sérum booster, toza na savon pona kongangisa loposo. Contactez Grass Light, composez le plus 49 176 21 99 49 42. Grass Light elengi ya loposo na mwana Congo. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Makamba ko bouger esili kaka na portable na yo oza na Google Play Store, oza na Apple Store. Allez, okosala nini o télécharger na kati ya portable na yo, o télécharger application mobile ya Tap Sound, donc TAP SAND. Allez, niata to leka o koti ba coordonnées bancaires na yo, o tindi mongo na yo na Congo sans frais, bandeko tala ba chance. Oh, frais d'envoi exacté, sans frais d'envoi. Bato baza na Congo, bako zwango bongo na Orange Money, to bako kiko zwango na Airtel Money, bazu yango mbala moko na Congo, 100 000 tala nzamene nga sala. Pour vous offrir bien plus qu'un flat hôtel et faire connaître la nouvelle expérience, Orideso Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent, conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat Hotel avec de chambres de luxe supérieures et exclusives répondant aux normes internationales, Orideso est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel, mini-salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante. Boutique d'habillement au tempo et à la mode. Orideso Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Orideso, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique, Orideso met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Orideso, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Orideso est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya, Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible. Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471. À Paris, plus 33 75 128 21 63. Orideso Commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance. Batatoma Mamwando Kwapendi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure dans laquelle vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Bienvenue chez Congo Mugeli Télévision et spécialement dans l'historique musical. Aujourd'hui, je reçois pour vous une sœur. En tout cas, elle n'est pas chanteuse, encore moins une danseuse ou une actrice. Elle, c'est Sœur Jenny. Beaucoup d'entre vous, Bayebié, Mamsou Bayebiété. Alors, nous recevons la Sœur Jenny à se présenter elle-même. Qui est Sœur Jenny? Bonjour. Bonjour, shalom peuple de Dieu. Comme on a la Sœur Jenny Fernandez, ex Jenny Play dans Londres. Ex Jenny Play dans Londres. Yes. Ouais, Sœur Jenny, ça fait combien de temps le lot dans la ville province ici à Kinshasa?
Oui, Nazana Kini depuis décembre. Oui. Nazana Kini, Tilelo. C'est quoi la mission principale et celle qui que Sœur Johnny à Londres et Kinshasa? Mission nanga ezali évangélisation na intercession. Évangélisation à Londres, mitema robongo les alliés étaient fait venir à Kinshasa? Non, parce que Nzambe a tindakinga uniquement na banana na mboko esika na botami et place batu bako croire nanga po bate belé ba ebi événement na sali mboka na biso et ozomona nde yango wana ba événement oyo osali. Aujourd'hui, tout meka ko sali tout zongo mukesima. Sœur Johnny, pour certaines personnes oyo ba yebi histoire ya Sœur Johnny té il en a eu la noté surtout pour internautes il y a comme Mokili télévision c'est une première il y a comme on a eu donc c'est aussi une occasion pour na yo kubeta la bango moi les solos pour que bazala na même longueur d'onde que biso dans deux solos là. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Sœur Johnny? OK. Bon, premièrement, avant tout, banda et mission Nabuso en profondeur, nous avons préféré tout remercier Nzambe Oyo, à Sali Kengana to Vanda, na Kiti Oyo, parce que parmi Biso, banda Tango, Batebele, Basi Bakufi, et à chaque minute, tout sur la awa, quand tout fongo la basouffle na Biso, Batuazo Kata Mitema, et Batuana Baleki Biso n'est l'autre côté. Amen. Et tu as remercié Zambiana o asalike tozana natan oyo. Tukumbi mituna biso. Éternel Dieu des armées tout puissant ma commune lobi était que onyo sotoye paina yo. Akozonga maboko pambate onyo soto atale liyo et yo kopesa eloko azana ngobezo. Seigneur yo lobi était motonyo soto atale liyo akine na bike côté qui que ce soit. Mais atala paina yo mokonzi ba konzi parce que yoza jaloux na ba onyo surtout bazali kobunga kokena banzambe misusu ya mikie parce que yoza les créateurs nzambe les créateurs oyo nzambe na dan nzambe abenga kingai et nzambe asali na comme témoignage. Seigneur Dieu des armées yaya nazali koleka na ba pareil oyo ekelami na ba kokwa bata mokili nazali kokende liboso na batu oyo yo pesa ki mayele mais na lingi mayele na yo oyo kwekene ko édifier mokili parce que yo benginga pona nation éternelle Dieu des armées na lingi frère nanga oyo azana ngai lelo Seigneur o tia mayele kati na imaloba ekoloba ezala sanctifier kwekene ko édifier peuple na yo oyo nyonso tu ya yote oyo fuka melaka yo shwa na ngai te natalisi yango ba sacrifice na ngai natalisi yango ko yamba yo pe ko zwa oyo etangama ki manda na ngai ko salela yo na ba sacrifice na ngai ekoya au nom puissant de Jésus oyo nyonso tu ya molimo nyonso to ba sirène molimo nyonso tu ya poursuite ya batana so ba fuka melaka yo te liboso ya mission na ngai na lalisi yango na mabele na pouvoir ko pesa ki biso ko nyata scorpion vipère le serpent ancien o ebanga ka se kombo na yo ebanga ka se makila na yo au nom puissant de Jésus si que tes peuples na yo ezala édifié ezala touché vidéo autant que leka na banda kwa batu Seigneur Saint-Esprit et accompagner ba famille et accompagner ba âme oyoza nango besoin na tango suka afin que gloire ezongande pai na yo. Je te dis merci le prince de paix oyo pesa ka sagesse pe mayele o pesa ka autorité o vansa ka bat na ba gloire ezande yo nzambe c'est que to loba kati na ngai afin que na glorifie o lisusu au nom puissant de Jésus-Christ j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Chers internautes, en tout cas, c'était une prière qui reflète la beauté de Sœur Johnny. Sœur Johnny, comme ma question, je répète ma question. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Sœur Johnny pour que nous puissions en arriver là? Ok. Vie à Sœur Johnny, donc, pour bon wana boye, pour zala boye, et ça par rapport à Nzamba qui na vie nangai.
et atalisi ngai mabe na ngai atalisi nga makambo tozo sala ye na mokili et lelisaka ye et lelisaki ngai pe ponga pe déjà naza ko nzambe banda ko benga nga depuis bomona mena ye baka teke wana nzambe diable banda ko bimela nga depuis nazaki mo amuke mena banda ye bateke wana diable et tant na koli na sali vie mena banda ye bateke vie on a osala eza pona gloire ya mokili et gloire à mokili c'est lui-même le diable. Oso comprendre et ce qu'on continue dans la spiritualité na bonzambe ndé ko comprendre ba choses cachées wana ce qu'on a orié au komona kama kamio surtout eza nango normal on dirait ka ba bota kayo po ya ko découvrir mokili o mela o sepela o langwa o sala o nyoso tout o salaka o ya mokili o sepelisa kaka corps OK na kati ya corps eza na maître nango ndenzambe o ya talaka ba o ya ye misusu ba ya na mokili parce que batingama nde tibiso to yebaka te kenzoka toza batingame pona ko kende ko sauver pe ba âme mususu perdu nde yango wana tango nzamba yena vie nanga de sali changement oyo ce qui nzamba koti na vie à sœur Jenny c'est parce que a remarqué qui d'une part quelque chose qui n'allait pas par rapport à sa volonté, par rapport soit à la mission initiale où il peut s'amaguer pas sœur Jenny. Qu'est-ce que sœur Jenny faisait où il m'a s'est sans embêter? Bon, biso vraiment pour na bandeko ba yebinga na noté na Congo mokili première fois et to sali makambo ebele to tamboli na vie à débauche et vie moko boya bien te via na kata vie à débauche okomona via drogue via banganga via influence ya kolula biloko et jalousie ezawana et concurrence ezawana na via débauche okomona vie moko boye na c'était déjà drogue parce que yango ezapenda iloko wana ezangaka te ozomona donc à part via débauche toke na via banganga na kati via banganga tobimina banganga toboti ndeti nga na botana nganga mwana na nga liboso aza na Londres bana nga nyeso baza na Londres ozomona ki to pratiquer idolâtrie OK bible ezopekisa biso to fukamela biloko ya mokili to linga biloko ya mokili te kolekanza Nzambe même bana no ko bota ko linga bango te ko lekanza même mobali na yo même maman na yo motali boso ko linga na vie eza nzambe biso to yeba ki yango te tozoko sala vie ndenge biso moko to sani to lingi de yango to ozomona ke nyoso to mokileza vanité de vanité donc sœur Jenny sali makambo ebele atamboli bambo ke belé pour na prostitution na sali kindumba na Afrique du Sud na sali kindumba na Angola na sali kindumba na Kinshasa place ezaki base na ngana donc kindumba biso to sali ezaki ya balabala tenga na sali kindumba ya place na qualité na bandi na ngovo make bazuyo mobimbo za na vierge ba oyebi mibalite mais ba viola kanga tanga nazaki mwana mkina quartier pas un magicien bato yo kaka ba vieka ya quartier ba kosa bino na mo ba numéro kokata bino ba zombie na yebite yo za jeune garçon qui chansa oui bon moi ba zombie saka ba zombie ba coup de tête bon na influence on les aki mingi na kata yolo po biso to ke kola na yolo oui on nga za pena mwana ya ngiringir na cartoon koto boelengesa koto boegambela na cartoon 30 numéro nzombo numéro 30 na bota mawana donc na kola awa na qu'est-ce ko kola na ba mboka mususu kobima na ngani na kimkolo mais bomwana na ngani nyonso tu ki yanke nyonso to na sala via ba débauche na sala ngo na ville mais ki yanke ko yiba ndé na zalaka violer na wando kuna na yolo ezo donc to sali ba via ko yiba na ba wenze via ko sala ba groupe yonde leader via ko landa ba catcher vie donc vie ka ya bienté. Donc, parcours à Sœur Jenny, non, on a beaucoup fondé là. Bref, il y a un mot. Donc, c'est ça. Oui, si nos quotidiens, on va dire, il y a Sœur Jenny. Aujourd'hui, Sœur Jenny, moi, on a les bossos à Boti, Nanganga, comme on dit, féticheur. Oui. C'était par amour, par contrainte ou bien par devoir? Bon, franchement, vraiment, on a linga ko botana été. Et puis, on a linga pe ko bimana été. Et prévenir que na kabila kaiba camarade nanga ebele. Parce que biso tozali ki leto ça la vie ba camarade bazo ko envier biso bazo ko envier gloire ba envier vino ndenge zo tambola
nous dominaka nde ya yo simbaka donc facilement tant ba olanda yo tant yo pe kotina ba makamwana facilement yo komo kokotsa ba baninga parce que tant ya zo landa nga makango ngasko nazo linga yete parce que nazala nga déjà na mibali ebele na mon intérêt ya kozala na ye te ozomona nde sikoyo na zo pesa ye baninga mususu et ya banda olinga vraiment baninga te au moins ka ke non azui bango sokoli bango abimina bango atiki bango mais ayebisaki nga vraiment makambo bango ezosenga kaka nde suka na yaki ko céder par rapport ya kufuka melaka milimo chaque jour par rapport ba contrat tant que sala na makambo oto bane ko sala na tout au long la vie ya biso mibale et c'est da kika ke non il faut to bimana ipo bango bazala ka bongo soki ba moni étoile nganga abimaka na mo so na étoile au moins que abimana yo pour ba démon batinda ki abimana yo pour zoaka quelque chose atiki mbala moko mais so ka ça no makambo c'est que za mutétoile au bazolinga ba étouffé donc c'est ça pendant cette période là Serge Jenny azobimana féticheur là tant azobimana féticheur wana en fait ba intérêt et Serge Jenny ezakini parce que je le dis tout à l'heure au sanango c'était pour au koguma mais donc c'est comme si on ndimaki eloko moko proposition A pour que on a bien na yo to olongwa na objectif point B après ce qu'on a kutani sikoyo na makambo ezaka na kati que mutaiki nanu ye nganga ye camarade na yo associé na yo azo ko envier nganga na bane ko envier ngai on a yaki na objectif mususu ngana yaki na objectif mususu kenon azongisa ngai parce que nazaki déjà moi ça mundele na cadre au moins na vivre na au moins ba 4 ans parce que makambo eza bandaka maintenant na komoke na ba quarantaine on dit matin mais na komoke na ba quarantaine donc beta ka témoignage moi eza déjà les passé na ngata ya na ki na ba 16 et demi là na bandi vie 16 et demi OK au moins na bandi na vie na kota d'Orch na ville na 16 ans et demi kuna ndesko place ba eko laksanga makama mibali bien batekinga na makama mindele nga pe na komi ko laksa baninga msusu vi msusu mais avant na kota vraiment na kati ya débauche mundela azwa kinga directement na omena kinga mte na kati ya ville tant on a koti na salimi kolote mundele maman azunga avant singa na ndako na ye to vanda ye au moins ba 4 ans parce que ils ont tout makala tant on ça la vie te ba te komango quelque part te poto ya obete lango ba ezaka lokwa ndeti zo saka illusion hein o sala ka ke non o tala ka image picture ya vie na yo nde yango nde sikoyo yango nde nzambe azaki na ngo besoin donc c'est ça. Est-ce que Serge Jenny a un avantage nini? Il y a l'effet en fait il y a vivre dans Ganga. Avantage ce sont les avantages car avec le commun des mortels beaucoup de gens tout cas vous commencez à flirter ou à sortir. L'avantage à Serge Jenny c'est un peu en tant que mananganga. Avantage nangai nazolo ba makambo po baninga ba kendo sala ngote. Ezamabe. Oui. Les maîtres des mensonges c'est le diable. Oui. Azalo kutamo ko osakalate. Et bah avantage comme tel vous me quitter parce que nous surtout les allons vanter. Bon avantage sur le plan physique. Physique na makamto banay ko sala ezaki ke yo OK quelque part. Oui. Comme ngana banay sala vie wana ya débauche. OK quelque part au dominer parce que vous en a sirène, au sala contrat na sirène, au yé nganga pia kinga. Nazana ba parfait nga magique ou pia kinga ba bloko mususu na mela na okende kuna na sengi mbongo. Ozomona ta mususu yo moni batu mususu bakendaka na marché mais baninga bazomona bangote mais yo bazomona yo kaka donc yo za wana pona ya pesio biloko oyo kozana ngo po osalaka mbongo sandi parce que tant to kina panganga eza kaka po ozolela souffrance ou bien likam obstacle mo comme yo na vite donc kuna ngape ezaki ke apesinga biloko ongamona sengaki ya pesinga ngana comme ko utiliser ngona ba vie ya mibalo na bande ko bimana bango na so na za besoin baluele nga appartement biloko na ngana fo ça mobali wana fa luele ngani appartement o na za na besoin que mundele oyo ninga ka bimina nga kaka lelo yo tamsu ya bimene ngai kaka po futa ngambongo wana na senga ki ko to kabonati mais tant ka ya bimina nga maman na zaki déjà na loko oyo e ko vandiso. OK ozo comprendre e vandiso donc comme mbala mo tant déjà na evandi so bongo ngana ce qu'on a comme cause ce qu'on ngana za nango besoin et yé parce qu'on ni a vivre nango donc c'est Serge Jenny lobby na posa moi jet privé mo robo ya couleur dorée et bimi t
tosali baviango mpe tozalaki bana mike osala no vie kaka mpo bafutela ko appartement ou bien donc le mot dérisoire ozosenga no bambongo moko boyeka oyo ozalaki nango besoin ya bilamba bato banvie yo ozo comprendre ozo dominer mobali. Bon, je me rappelle parmi bamakambo tosala na ye nayiba mbongo munene plus de $30,000 si je me trompe pas. Nasomelaka ngo kutu mpe lopangu na en face à guest house mais ye moko kana bafamille na ye nganga ngo babotola na bango nga lopangu wango. Donc eza mpenza bahistoire mosusu donc tofongola ba entre parenthèses donc ekomema biso na ba échelon. Donc avantage que on a rôle ba ke nayiba mbongo munene yango wana na makambo ngo parce que c'est ngai bon on pose un nom pe souter na kasi diable te tanga peso boy yeba kisko ana symétrical ni parce que za bonga la kisoka boy ona sima na ethical ni o yeba noter parce que mutu nyonso to wa serva diable au peso ba gloire nyonso to mais yeba ke mukolo linge souter ou lingo détourner ou bien aza suno besoin te okipa mutu susu ye a effacer diable za bonga tonda na été ozo comprendre donc biso to sali ba idolâtrie wana ya fuka melaka ba esprit na butu kosola na bango na butu ke boîte peut-être que mi ba sona mindele ba koti ba tambongo ba koti so ba zora baninga ba mbongo mo ba mukie mais yo oza na domination osenga mbongo ebele omoni pe mutanjimi facilement donc avant na ba zona baninga mususu mais yo ta mususu ba tozo welilo na o cheche bongona na no somisi masanga baninga mususu pe ba meli po ba banga kokake chene azalaki wana babiloko mo boyeka ndengo nde tosali tobimi nango mpe na bato minene na bamboka oyo moye totanga bakombo na bango eza te parce que baza mpe na bafamille na bango mais bango bayebi ngai bango bayebi yo pendant tout ce temps Sœur Jenny à vivre na milieu wana vous avez en contact avec Banganga et tout ça, carnet d'adresse na yo et sûrement vous retourne sur le plan Banganga et tout ça. Yes. Yo de ton côté Sœur Jenny alors on peut s'animer en contrepartie parce que apparemment il y a deux avantages Guillaume de Borozongo. En contrepartie qu'est-ce que Sœur Jenny donnait? En tout cas, na ndo pesa mbongo. Donc moni ndanga. Oui. So kepane ko lukae, faut chambongo na poche. Ezalo ka mutu peso azo ke église chambongo mabonzati. Hein? Ndepe so mutu azo ke panganga chambongo na poche. Ponganga ana muta grimace. Na na peso lo rozo lukate. Mais o chele déjà mbongo na poche. Donc comme kuna peso na peso lo rozo lukate. Parce que en ça il a déjà des vies. Il y a biloko o il faut mais on me met ou soit au pese mbongo wana poisson babilo biloko wana ozomona. Donc en effet ndenge za bongo to bana ko pesa ba bougie ba parfum ozomona so pesengi pe oya na mai ya nzoto mibali oyenango kaleso mobali oyenango so mai ya nzoto mibali Sœur Jenny Rozongo wapi tozara na banque de sperme était na mboko je sais pas comment tu faisais bien te batu musu bazotala babandalo baké tant na bande ba émission sikana banda ko bimisa ba mot direct batu musu ba korotala ngona bana te yo non en fait quand tu dis bon OK ba maya mi ba oui mais c'est ça mais ce sont des spermatozoïdes mais comment Sœur Jenny faisait pour que à se procurer des spermatozoïdes ou parce que ça ne se va pas dans le marché to bandek ozongo na nzela ki tango bimina mobile oui oroko ça est peut-être que na pangu sayo hein vous savez la bonne manière que yom to osokola ka mobile après au mona ozata moi ata iloko no moko ata mouchoir otambola nango ou pangusi babloko moko bongo ou soit oyata na moi cantine surtout ceux qui bosali wata na ndako na yo moko oya na moi cantine no moko amuke ombala mona kiza cantine na yo moko hygiénique osalelaka ozoche mai ozuma boko ozosalo osokoli ozui essuie au pangusi il suffit qu'à contact wana ezala facilement koki kokende komemango et pas ya des vrais scientifiques quoi. Donc kuna eza universel parce que ba sirène ba esprit bango bazana na bango teka o pona Congo o pona nini esprit atambola né partout. Donc ça dépend esprit ni ozo collaborer naï. Maintenant tant au barozo bablo kono zo baro singa entre autres des spermatozoïdes tout ça. Est-ce que Sœur Jenny s'est posé la question nganga na osala nini? Oui, aye biso clairement que non, ezapoto kangaye, ezapo pesa ko mbongo, ezapo yokela kayo. Babiloko moko bongo c'est ça lelo kozo luka ezaka po bakangaye kaka
Bon place ba okende na ba sperme wana nga na yebite oui ba kenda na okana ba deuxième monde na bango bien ba étaler yango na ba benga ngoni na ba sanctuaire na bango evandi wana bazo sela yango ba prière ti ndenge nini ba osilisa bazo nselo pa ngota. Sœur Jenny à vivre na milieu wana. Basengaka basuki manzaka beaucoup plus pe nini wana oto cholo basiko ba mai wana yango nde basengaka. OK, mais manzaka au sala du genre je sais pas manicure et puis oyebiseka que non bon chérie ou bien biloko bongo ezala beaucoup plus na moto déjà bobandaki na ye déjà bandaki na ye déjà bomesani siko ntango siko olingo matisa baniveau bacérémonie ya minene peut-être omoni bandi kozwa yemba moko bakosengo manzaka ndeti cérémonie na sala ya manzaka ezalaki ya mondele moko ne Bernard basenga manzaka na ye ozo manzaka nde napesa yango. Et puis osala combien de temps na Bernard après kozwa manzaka wana suki manzaka et donc na laisse écoute pena ba mai nanga kuta nzoto na biloko balambi on vandi pena na baso sokolo chikuna na senga makolo salité donc transpiration onyo surtout wana ndongo vanda ki na basi ozozela ka mai wana donc pendo lambi yes kwa saini ali yo liate te bon ça dépasse pas tindo lia na yo lia so balobika yebo kalia nganga zana ba ndenge ni ba schéma na ininga sela kama kama ezaka ba schéma na ba numéro te les aba numéro na numéro ça na babenga ngoni ba ndenge na schéma na donc c'est ça il y a ngona pendolo bien donc o wana na sala ka Bernard na sala manzaka na kata ipe manzaka na sala pe ayibongo mususu pe bayibisa kingana zwa suki nanga manzaka nanga moko pe bani nanga se bakati bani na biso wana o yanga pe nyusu na tumbi batumbi yango bazui na ba soso basenga kingai bazui ba soso wana nyonso to batu balie loko sadaka batu balie me babukuta mikuwa te attends babisi yo osala ndongona batu balia soso na babukuta mikuwa te mais osala nini webisaki batu na babukuta mikuwa te c'était bizarre aucune autorité te Congo ezana passé ana Congo poteka mutu na esprit boy facilement batebele basala ngo ba shake na baba ba ko kabila bango biloko ba cultiste basala ngo donc yo kabeli batu biloko bazolia mais modo na babukuta mikuwa te donc ce que soka bosani oui te nazo lobeza te ke na fondé na famille na nga bato ba vivant nga na époque na ba yebike un moment ba beta ngope na tonga pe na famille na sala cérémonie na lambisi ba soso na citas ezaki na citas na sima ya église wana ya ba musulman na sima wana kana wenze wana ça cérémonie wana place na zoka Bernard alouelanga ba appartement ba fille ba na ville o ya sango susu ba vandi pe na mabala ba yebi makamna zoloba ke na mundele mkone Bernard na belisa ka ibuma ceci cela donc liboma ya folie ya bolingo ko so ya moni te azolanda yo azolanda yo mundele mususu pe o na belisa liboma na yibaka mbongo na kanga pe na kisi mbongo na zobeta lisolo $30,000 ya Grégory donc na kanga bango pe na ba kisi mo makasi taka na bimana bango mibale à part ba makango bango mbale bazwa en charge donc atana la likoto balwana donc baza na bango sous contrôle ya biloko na sali la bango donc batana les pena na sala ba cérémonie ya makasi vraiment donc Bernard na sali la kai ba biloko wana kaka na nganga wana o ya papa ya mwana nanga liboso wana beto sala na iba numéro wana donc kisi avant non yena bazaki non déjà ko bimananga ngamsusu comme on ezaki papa mala mais comme on se met tanga exact parce que azal vivant tilelo donc yeto sala na ba aventure na matonge ba ne belé ba play pena matonge na ba shege ba yeba ki histoire na ngana ye donc zo kinga pena na ba âge mo mukie donc to sala ni makambo belé
Première fois, ko solo na ba esprit, première fois na ko pesa ba sacrifice en ko singa ezakine na nganga wana na matongi. Quand sœur Jenny a liboso et ba esprit démoniaque ou diabolique, je sais pas, mais quand on a face à ba esprit wana interaction ezalaki ndeni. Comment ça, est-ce que ça s'est fait ndenge tozo sur la boyer ou bien à travers quelque chose? Ba esprit des fois qu'on soit un esprit maître à invoquer bango ba quotidien na nzoto ba loba katsa nzoto mais au ressentir ba mouvement parce que esprit soit yefa ba miso kaka alors ça que il faut banga parce que l'élection qui est supérieure na yo grimace mo bo feza la kaka et ndeti esprit mususu o yakanda na linga loba komone mingi awa shama hoshin lelo e bazui lelo shama hoshin ngape na noyo ka onkabe shama hoshin. OK, esprit a jeudi. Il y a jeudi. Il y a jeudi. Et objectif dans les années. Il y a car azaka so vinde tu mtanga ça travail à destruction. Il y a chose na kanda mutungo sa mutuma bena vie à accident ku dossier ya ba mbongo donc au comment makaba mbongo ba benga ka payer. Bo ya yo kama wate parce que makama mbongo senga makila. Donc chama oshi soka ye aya na moto donc abeta ka panza ka peta musuba temple bato. OK. Donc, il y a un gangila mingi. Pourquoi vous gangila? Et pour nous baby sa mingi. OK. On a un baby sa. On travaille na banganga mais na baby sa. Tant on a se retrouvé na premier voyage na Samai, voyage astral, on na Samai. Ba betanga ba singa na zamutu na bamuti mais ngala linga moki. On a linga moki li yango tozo convier. Ba gloire. Obimana ba tominene. Qu'est-ce qui faisait que Sœur Jenny, esprit a gagné la yo pendant que c'est totalement bien, je crois que aux autres ça comme grave, mais aux autres des millions nous bébé ça. So ba bien so peut-être na sa mai. Pardon. So ba bien so peut-être que vous avez un rendez-vous mo boé lelo bokendo sala on peut-être na fleuve. Na butu. Au boy not. OK, na kata makamo ba boya raté parce que yo esprit monsieur yo boy. Ah oui, tant que vous avez rendez-vous que lobby, il faut beaucoup de kuna ou soit aller ici mettre na yo keno azana pour ça Jenny faut na mai. Ou qui na fleuve net rendez-vous na boya ya fleuve kaka. Ya monde bangangela ba betela yo. Oui, ba ogangelo parce que au baby si mi beko. Parce que sentence tant que ba sala ki no rendez-vous que bo solo na airboy. Yo on lui bolembu ou bien yo kozala omoni kokota makamwana o comme esclave bato baza makamba ba non o comme esclave on ça m'appelle ça biso liberté on a ndama mona la kimia bato belé o bakota na kata makamba ba science ba comment donc zala non na passe mais monde amu yango ndesko eza ko envahir mokili et ko za sous plus pire et nazo yo kama et ngana za wana kaka pona ko la musabana nza parce que nous surtout ezaki obomba na e bomba mali susute ozo comprendre biso toza wana to tcheba vina biso danger nzamba tchango en danger parce que makam to bimisaka eza na risque ndenga na zabwe tozwaka bambaso tozwaka ba poison musika tozwaka bazo tindelo ba faiblesse moko boye o baele no makama ko sambela bakanga ba finance na yo donc pour ozongela ka bango pour bala kiso ka ke bango ne bazo gouverner mokili mais comme alliance les amoni nzambe soka bengi yo yemoko eza passer pour longa mutana na mokili webi moi ke mutana nda baby alliance ne nanza donc loko ibatela biso ka yango wana parce que ba mission na bango eza ke ngana za nazala effacé oso comprendre bazo pese la ba sacrifice micolonioso mais baza silence de comme ba ça makambote. Et comment tu es au courant de tout ça? Parce que nzamba loba so combien mine nzamba loba lokwa mutu nga ti omoni na banga te na yeko exposer vinanga na traki lobby pe il faut na nazala moi ça mutu peut-être na bota na mutu peut-être famille na ye peut-être ba kolobanini famille na ngi kolobanini mais vous comprenez que au sana on nzamba lobini oloba au sala vous comprenez donc yango wana éviter peut-être ce qui
bimeli banda. Est-ce que la famille a ceux qui une situation mondaine donc au balance qui En tout cas, koko na ngai na lelisa ki mingi. Koko na nga boko linga na prière. Depuis nazaki mwana muke. Na ba conséquences tozaki na ngone maman banda obela liboma et tout ça famille na biso makasi. Atambusanga na église belé depuis bon mwana pona tout le kia maman solution. Koko na nga lakisanga ndako nganga te mais ye moko patambolaka na vie bonganga na azaki chaîne. Ozonga et aboti pena ba cadre minene mais avant nanda kwa libala te et Dieu na nyoso te futa le côté et un moment atika ki on peut avant kwa ngai boy atika nyoso akomi ko saila nzambe omoni et kaka yene mutasepela inde na bongwani bande ko nanga mususu bazo kwarte ke tempa mesana so nazana kin ba boom ko bima na banganda ko melisa bango masanga mibali bakubenga donc ba champagne ezoko ya bango bazana ka yeah basimbeli o sac yeah ba chéri na batikeli bango bilamba bazonga rebika ndezalati biso na biso mo ba mbongo entre biso na biso bango ba yebika ba osen vieti no oko viepesanga o abeti matolo na ndenge na yemoko bando tala ba intérêt na bango comme ba intérêt na bango na nyoso surtout moye ya lisusu ezate vi na ngana bango wana ko so bovande sika moko bat ba omela ba diamba ba kene ba bouteille ba whisky ba bouteille ba champagne bolala kate donc kapina vie continuellement bobandi vi na butu tina tongo boke ule ba malewa tongo vous allez sabato ba 10 personnes on a amené ma cortège vous comprenez ba viens sur ezate et continue ma frustration moi moi je suis intéressé à me critiquer au bon no bienté à tirer ba lokuta wana boni boye ko moi c'est kitoko bo mamni osala zonga no poto no za bongo chini ni mtu simba kutu bala obana mama ngengenge omikomisi bomi omikuzomi kausa boyo yo mama prophétesse donc bazo minimiser appel na yo pour bozo ko se comprendre spirituellement. Amen. Donc les amis ba biloko mo ozo circuler na famille. Oui, bato musuba omona ke OK oloba makamba niveau bongo o exposer famille, mais famille na nation. Eko qualité. Pour makambo lelo na beta eza ba réalité vie nanga. Baza na droit ko lobango. Eza nzambe pe mutabisa kinga na loba. Édifier bato belé na monde. Bato belé ba bongwani na sima nanga. Et à quoi sert bona banga famille qui n'a tout sans embêter quoi jugement dans la famille ezala est-ce que famille n'a ngani bépé sanga lipa bépé sanga bomoy non so famille n'a ngai boyinga po nzamba albani ngana sala ABCD mais famille n'a ngai za bato ba ndimi nzambe o ba kotambola na nzambe o ba zo comprendre mission o ba zo comprendre temps bangona de famille nga donc c'est ça après. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Amen. Donc ceux qui vous habillent sur la peine, nous sommes sur le plateau avec sœur Jenny qui est venue nous parler de sa vie passée et de son présent et ainsi que de ses projets futurs. Alors par là, je profite pour saluer spécialement à toutes les personnes qui sont en train de suivre cette émission, spécialement à Edo Biebina, mes salutations à toi, à Christelle Louzolo, mes salutations, et mes salutations à la Gas Sanzo, la Royale depuis Liège, et mes salutations aussi à Ya Roger Likombe depuis Genève, sans oublier Adrien Touzéo depuis Birmingham. Au fait, sœur Jenny, ni la kisaki que c'est maintenant le moment de tout abandonner, le moment de tout arrêter. Où est-ce que tu as puisé la force d'abandonner toute cette charge-là qui est avec toi? Comment tu as fait? Nzambe, repentance, appel. Et qui n'a pas de Nzambe il na vina ngala bandenge belenge kuna nzambe mi bumba na kite. Pona olonga ngoboye. Ko sekande ko musute wazo kwe. Eza facilité. Tala kanza mabenga na gloire. Avant de côté kuna na répondre quand on a préféré. Mais ça me l'a aussi ça le na gloire. C'est bon, Abenga na gloire et aujourd'hui tu es là. Bon, ce qui est de l'autre côté, il arrivait qu'il va combattre Gangela parce qu'au BBC. Qu'est-ce qui prouve que dans ces côtés, quoi, sur ces côtés que tu es là au BBC? Et Nzambe na douceur. Abeta ka so triper BBC mais abeta pas bungisa mais diable.
abeta pena BBC kwa bungisa te omoni différence omoni so ozotambola na diable so ozotambola na diable oza à l'aise mpona ozosala makambo na ye ozokoexécute makambo na ye mais so okomi kaka kotambola na nzambe okomi vraiment nemine na nde moko osakana te omoni différence. Ok. Aujourd'hui, Sœur Jenny n'est plus de camp noir, mais non, à un camp Moussousou. Descendre sur terrain n'a pas qu'à Djouma. C'était pour quel objectif? Ezaki, d'abord, on m'a appelé Nangeza beaucoup plus basé na jeune fille où elle a 16 ans. Jeune garçon où elle a 16 ans et quelques. Ok. Na kende ko tombola ba moral na bango ke bako sala mieux ke parcours ngana leki na stopper bango parce que bango nde avenir à lobi ata na mboka na biso bonde tozabwe bango nde tozala bango besoin bato bakomi kokende bakomi fatigué vraiment ozomona ke histoire comme presque ni ya kolemba et sili presque vous comprenez mais au monique ata na société bazara toujours na besoin ba jeune na ba jeune parce que bango d'avenir ya lobby bango nde balingi ba utiliser bani ba force wana na mayele wana donc mission na ngai ezalaki na kena paka juma po kuna nde bana basi bazo sa débauche et nzamba tinda kinga if mission na ngai ezali banganga batika kinganga parce que ils abantela ngana leka kina koko expliquer ngo facilement ozo mona za exemple nango donc baninga batika banganga kinganga batika idolâtrie batika oyo nyo surtout ya masanga pour na lekaki na via na masanga ya makasi komoni komela masanga to bosaka te olala na ngoka peme na mbeto po yango ne ezotinda yo osala eza oneti en tout cas eza bien te masanga eza bien te po tanga na banda komela masanga mona na changer et donc ozomona ke nazo sentir que na ke eza sungate aye à côté na discours ça ba scène masanga bato bele bokiti batiza kama kamna sa masanga bamela masanga mingi et tu nous as pité et tu nous as makamno no okuto o elongola kana ba soni mususu ba personnalité mususu zaki nango omoni longo lieu yango na mission batinda kio longo lieu o komi sans froid omoni zo sala likambo zaki nango besoin masanga et bisa baninga masanga na drogue pour ngapena melaki drogue diama na no melango makasi vraiment. Donc c'est Jenny plié à jeter. T'es la mise en sauté. Ah bon, plié jeter. Bana ko plié mi nene bino to wano bengango. To wano bengango. Bien nga joka ti mi sambo mtando betela ngango ba strombone. Ya mi nene pele masanction ko mulayi bodo. So que si le pele so mususu. Donc 24 cas 24 mena diam. Tu Angola nde sikoto yo beba na drogue parce que Angola kuna batu ba melaka drogue mingi pona Brésil drogue makasi so ke yo mana bata minene ba melaka ba drogue ba usomba drogue mindele ba usomba drogue bo mela na bino ndenge bolingi so ko mela to ko mbongo te donc comme je suis obligé pour ça ni o mela mais ngasko drogue ya kumela na zolo ba no simba ngaite et na oya libanga ya flash na simbanga te so na million ka boyo mona olina sepela hein et des fois tant on kutana na chance so na million bo pesinga pour ça nzoto donc mona bandi ko se masturber makasi même comme so mona ka boyo donc oza mal à l'aise mamne sur ta famille ou vivant na bo mwana ezongelio mwana nzaba zo gangelo ozongela makambo pona nini yo za mutama makambo yote yo fusala bo salelanga o komis ko ndeti trop bon na boma ndeti liboma suko au moins oza son normal oza na kimia eza te komo mona ndeti komi liboma elo usko etikisaka nga drogue yango wana pona za nga leste bakomaika kosombela batu musuta na komi madame o rarabwe bato ba melaka ngo ba sero yanga ba boka mo pena ba nzemo ba ya ka staff pananga fo papa mwana nga na banda oteka ngo na ngola omona ka bula commandele bango boyela ngo $500 les fêtes bato ba longole bilambo pour la plupart etinda mambo wana mona ba basi ba longole bilambo batika le kamu takala cérémonie butungo ba bimate butongo mo bimate bazomela ka drogue donc c'est ça na bilamba dambino no so ba mela drogue takala so ba no melango moi sina mibali kaka bino soto na boye bana soute makambo sala bino so mutakala bamela batu mususu oyo
ouais kasi drogue eza ndeso commandé tu longola li papa olongoli banda okengela na chambre obandi kokengela banda okengela fenêtre boy et donc c'est ça la ka ba makambo boyizanga na ngoti yango skoyo okitaki na paka juma pona ko essayer un peu à ko réveiller conscience oui batika drogue batika moyibi parce que takindumba pe biso to yiba ozo comment ko talisa bango le même vieux na biso to ça qui malgré que ça via ndenge ya ville que bango bazo se retrouver bon na bi que ça qui passe nde bando salisa bango bongo bien ba lié en famille ou bien parce que makambo ezala kaka bongo ou bien lien en famille ou bien pauvreté parce que kindumba mseza que mutala na passe tellement ça kindumba akimanda kuna bango maken akoma na ville mais bazana bango na vie bien lien aux monde donc c'est ça kotika batika mabe mais na ka ya sœur Jenny ezalaki nini pasi to balia na kana ngezaki d'abord lien parce que koko nanga patambola ina kindumba ba mama obotinga pasa kindumba na ville OK débauche comme mana mindele abimati na bana ba président OK ya oya Mobutu aux monde donc c'est ça na uti bena musika ba lien wana nyoso tout ko fallait nzamba na vie nanga yemoko non ntasanga délivrance nzambe yemoko après wana ce comme processus ko basala nzambe place na quelqu'un na l'état qui va curda. OK. Aujourd'hui parcours ya Sœur Jenny c'est là été au Longwe Paka Juma et puis du coup OK ailleurs. Oui, to kena Paka Juma to pesi ba Bible, to pesi bango à part ba Bible to maki ba enveloppe au balba iso to mema biloko ba mususu ba zuite ba bisaka trouble. Ba no ba caméra ba ni et tout. Vraiment ils a dit pas c'est poto bimé ba pomba kaka o peto tegi ba osang malam nde ba kalma ki bango. Donc na ba image ba musunde ba sana ba image wana do ya ki facilité mbule beta to tele makaka wana to saki musala wana. Après wana nzamba iko talisa biso to sala 5 descentes évangéliques pour nous continuer mission et évangélisation parce que mission là ezali na tangu sa témoignage oyo Luc 8 hein? Luc chapitre 8 verset 1 à 3 donc Jésus a tamboli de village en village donc miles au bas d'anglais donc milai montagne ko katisa ba mai ba mboka na ba mboka pona nini ko panza sango malamu et abane ko pikisa ayela ki batu sango malamu ezaki ya repentance batu abika le royaume des cieux est proche. Vous comprendre et biso comme toza ba image na ba imitateur na ye tant nzamba bengi yo alatisi yo kazaka wana oyaye yo pe faut marcher selon ye amen hein? Oui. Donc yango na biso pe to kendaki comme omoni bana basi oyo batambola ki na nzambe parmi na kata ministère nzambe bana basi musuku bazaki ba pesa ki bomengo na mo comme bana basi basala kata na kokotanga pona bima libanda te Luc 8 chapitre 1, verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, quelques femmes qui avaient été guéries des esprits malins et des maladies. Marie, dite de Magdala, de quel était sorti de 7 démons. Amen. Okay. Alléluia. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres. Alléluia. Qui assistaient de l'air bien. Amen. Basiwana bazwa ki bomengo na bango basali baki kokotisa ngona ministère et nzambe pourquoi parce que bazala ki guéri ozomona parce que na kata ministère à Jésus abikisi asali ba miracle belé et bato basani balanda ki batambola ki na ye ngape na tambola ki nga mokote na tambola ki na basali nzambe et nazongi penga mokote nazongi koti na bana o nzambe akabeli biso na kata ministère na musala na ye donc ozomona ke musala otozo sala ekoki ko suka esika mokote nzambe atindio na Congo osuika na Kinshasa après nozongi Londres non il faut que kota partout ngenza manda otalisanga lobi Jenny oui au lobby na Kinshasa internet eza na Kinshasa courant eza na Kinshasa mon suko témoignage oza nango baninga mususu place bazali na ba fin fond courant eza kate internet eza kate android eza nango te akoyoka yo ndenge
nini nde yango tokendaki kuna tokende ko soutenir parce que nzamba benga pe on a beaucoup qui wapi tokendaki Équateur Mbandaka tokende ko continuer ba 5 reste à 5 descente na biso kuna na Mbandaka nde kuna to sala activité ya bana na bandi to pesa no ba image to liaki na bana to tuni bango ba question qui est Jésus parce que to zaki na temps ya Pentecôte et qui est Saint-Esprit les alaki ndenge jour à Pentecôte total à niveau spirituel na bango et to baksa o nzamba linga to baksa na vie na bango parce que ngana za basé beaucoup plus na bana miki ozomona parce que conséquence il y a témoignage nanga et ça bon moi donc naza vraiment basé et souci nanga na continuer mission oyo na sala pe école pour na bana sonza masuni na sala ba école na sala sika batu bakoki ko vanda bazwa lisungi ozo comprendre qu'il y a place à kolala o batu balingi ko sala nzambe me bazana ba conditions bien té et parmi ça naza pe na ba projet ya ko sala studio ya ba chrétien kaka et pas nanga naza na quelques matériels jusque là tous on a construction dans une facilité et bilo comme sous super studio non nous peut écoquiter donc tous sommes petit à petit et bon on a ba gloire autour ça la nanza et kuna na Mbandaka à part activité bana to sambela ki pona batu bazwa ki ba baptême et to kabaki quelques bibles malgré que na Mbandaka to yoko découvrir que ba église mususu bazaka na besoin bible ki mongo na lingala et to sala ki autokokai ko sala to pesa ki ba bible ya français automimaki et to kikuna to kutani ba pasteur mususu azaka na kititi azolongo la kitine na ndako ndai na mon église et ba collaborateur ne baza pe na kitite mundi mi falo ngola kiti na ndako aye na ngoye mo asisike azongi nango soko za na kitite ovandi na se ozomona pavement kuto bosana l'église mususu to soutenir 3 églises moko na village ya Lolifa de village na Nganda Libaya et senga ko to katsana ba mai kuna to constater na église mususu to kutaki ba pasteur bazana kitite to pesi bango ba kiti pasteur na bango to sombele pena kiti ya bien et to pesi pe bande comme sous ba kiti musu plastique et to soutenir bango pe na Pentecôte na pona biloko kolia to va passer tant quoi bien après qu'il tourna il y a qui vendredi à Pentecôte et to soutenir qui bango li susunani ni Saint-Esprit aide-moi et bah c'est les amants makambo belé donc la bandi to zapi papa gradi à Koloba et kuna eza na village ya Lolifa après wana ezaki pasteur Jacob Ntayemba Kibiso il y a église Gestemani kuna na village Nganda et le na bosani ba kombo église na bango parce que naza moto et pasteur mibale ba yamba Kibiso na ba église na bango kuna et na ba papier ba devis na bango ba komaki ba kombo église na bango et on peut ça biso devis donc to saki ba rencontre na bango moins 3 fois to tinali boso moto après biso moto kena biloko 2 fois. Okay. Donc tokuti bango batu musu bazovana na bambila moni mbila nzeta mbila bakati koto bakati bo batuna mabeli ndi batu bazovana na bana mike pasteur azana cherté église ezakaka ba makasa likolo mkoto mususu kutu bazana mbongo makasa te mbongo mopepe gravité et bakiti esate bango bazana bakiti te bazana cherté donc pavement esate église muso ezaki un peu na construction moko boye kaka ya banzete et babana bango kuto bosana et basengi biso ba speaker pesa bango speaker et na ba devis na bango beaucoup mona malgré que ba sala ki devis parce que biso totuna ki bango devis ba devis na bango ke ba monta moko boye so bolinga peut-être que to like ça binongo bon na kanga okala ba photo ezali peut-être beaucoup ko lancer ba image wana mais bande ko bayo kaka ne na lobby bon to pesa ki bango to memela ki bango ba bengoni mabaya pona ba construire ba ban ba senga biso ba 200 ban église mo 200 ba église mo 200 ba to ba ki to pesa otoko to koki et to katsa ki na mabaya wana et to tikela ki bango pe ba enveloppe o ba ko tikala ko banda ba bengoni ko tongisa mabaya et baban et puis na mbongo moke bakende kopesa pe déposit pour na ba brique non église elonga niveau banzete
construction en zété et comme à niveau ba brique. Et puis petit à petit tout bande routine de la bango en collaboration ko ça les bango pavement na place lié saint on a place basala kaya consacré et lié na bango et ça là un peu na forme mo quoi bien ce que tu expliques à tout inteli bango petit à petit kana devina bango et tozaki moi to somo appris que za quitté parce que place bango bazali et ça comme bazana mbula ba mai mais ba katsa kotana te ba kende ko zoma belé wana saka bango ba brique rouge wana babi ba kende ko soma nkana et ilanga et puis ba wanda routine de la biso ba image ya suivi mon sala bazo sala to sola na ba rompe na whatsapp. OK, d'accord. Alors c'est à partir de là mais spécialement quitter Kinshasa Mbandaka. Bon, c'est un peu compliqué puisque le Congo central est juste à côté. Oui. Pourquoi l'objectif de quitter Kinshasa directement à Mbandaka pendant qu'au Congo central aussi, si seulement ce qui excitait Sœur Jenny, c'était l'obscurité qui n'est pas du courant. Au Congo central aussi, il existe des endroits où il n'y a pas de courant. Papa Nangaï, nous avons besoin de tinda moto. Il y a un mémo de GPS. Yo le balanza été que ah na kena mukasi boye te yo kende na place à lobino ke yo kende eza bongoti ngala kende na kuna commerce te ngala kende ki kuna po batu baza sauver na mission na ngai ba image ezali ba pesi ngai cher malgré que balinga ngata ta pantalon po ba kuna na binimbo na obengisa kuna studio nanga to kubina na bango do ba mongo baza son et ça lingai uma ba tu bazo sambela nzambe na condition mo ba na bolingo nzambe do ba bineli nzambe do mbunda na onjeza na mwa biloko msuna kati do mais ça dit là qu'elle est dans mode occidental na pantalon balati singa premier jour matinga na pantalon na tei na pesi témoignage na avertir ba maman parce que bango nde skonde babota ka basi na mibali na bane donc na avertir bango le temps est proche. Et nous sommes qui les vanité des vanités et Ecclésiaste Zolobango. Donc nous sommes tout outika, mais autre outika na kunda et zanzam. À quoi sert bon? On gueule la bilo comme kile. À quoi sert bon? Pour biso to latie to meli to lessin to pa ko liba parfum to tcheba kabelo mila iba silmanzaka to dominer mi bali do o 60 pe ndeti ngape na bo ba leader musuna bima ona Congo ya ki bo ngamo pena na lingaki. Donc ouais yo bina ndena tcho ngamo déjà na zaki déjà na maka ngamo bo na liste na o kasi ngamo déjà na mane kisi déjà mission wana tenga na ozoe kasi do fona sala tout pona la kiso penda ke na za penda DS ozo mona change na salaki do fona bonkisa ngo po bango ba luka parce que tant ozobeta bisolo par rapport à passé il y a passé comme ce qu'on a lobby na za comme le kwande tu moi présent on a longo yango mbala moko po bango so fongoli kata mo muki bango baki ba vandeli ngo ba dore bazonga ta lisusu po bango bazaka bon ba mission on a tout konza bango ba mission on a tout konza bango à l'époque. Oui parce que kobimanet na musicien ba bek banda obengo maman présidente obengo maman présidente la ba kumisa ye bona maman présidente combien de fois mais pourquoi pas combien de fois obengo maman présidente bana misala ye maman présidente ya ba musicien babenga mbale belé na bimika na musicien moko te babenga mbale belé parce que na investir jeunesse na musique na vandi na bango ba leader to telema boto zo mona na ba partie intime oyebi ke longola makamsusu omona te mwana mukemo bo o manke mukolo yo point pour ba comment na ba niveau moko boya oui et puis pesio ba opportunité ke pour kangie pe na kisi ana kisi me kangie pe su na kisi oh siko ki bo na kisi tout est bonga penza ezaki pena bakamba balia famille na ki dana nyoka mo ndo tambola ngana nzoto tant na zaki mwana muke nyoka na zaki déjà alliance ba koko na basalaka na coutume na biso to banai ko salila poso ya nkoi bana kolata mo pour ça ba cérémonie ya mboka na biso et puis na nyoka et nyoka wana za na demi tout liboso demi tout na sima azaka mukuse boye vipère akumbwa ka nyoka na famille na biso. Donc nyoka na ndo tambola ngana bo mwana pitina ki mukolo nanga e nyoka ana za ki soki yende mutu ti banganga banda olanda nde ba utiliser scope ye OK on a ça la mission surtout na sala donc c'est ça na ndo banga te ozala yo na tala kaka na ba musicien ba akon ba bass drum so yebi bango ti
bamemanga boye na makolo bavie na nga minene bamisicien minene oyo boye lisusu kutu na bima na bango te mais batikalaka na baliste baregretaka babima na ngai te oka mpenda vie atikali mpenda boye nde babota ya dame aozela kaka junior centré mais oyina pourquoi se bazokoanvie yango ozomona bon misusu oyo babima na nga bazwaki occasion obima na nga nazalaki mpenda tete nabanga bato te oki sino onini no bango te mpona orespecte no eloko ezalaki kati na ngai ezalaki eloko mobwe taka nyoka banga mutu te soki to atomboli da mutu boye loba yo ozwa nde nzete oyo koacheve mais soki te ya osani akoti nanu kobanga ozomona donc nyoka wana nde azalaki mpenda eloko atambusaki ngai depuis bomwana na nga nazalaki no na molimo mo depuis bomwanaki lesbienne olala baninga na nga bana basi kimoyibi makasi ozomona lokta kobunda kokende koanvie kisika na momona déjà so oyebisi ngaka obengaka baesprit donc yo fo ya fo na mona ozomona donc nazalaki curieux donc biloko nyonso oyo ebangisaka bato yo yango bokokende ouvert yango donc tala diable abandaki kosurveille nga depuis nazalaki mwa moke so nalali atelemaka boye otala nga parce que nanda oyeba teke wana diable naye oyeba mokonzi mbaye na vi na nga ayebisanga wanaki ezalaki diable omona ata mosusu na bomwana batindi okota na ndako so eloko boye omona ye wana na nsima na nga ata naki mokolo na nga omona soki naza na vie de prière te oyoka ye na nsima le mo mpe nazotya pena manzaka boye na nsima mokongo ala tyoke aza wana ezalaki na batemp mosusu mpo tala na bacérémonie mosusu nasala na otambola mpo naza dernièrement ntango bazobwaka nga na mokili ya balbum ka ya sukasuka mpo nga aza babenga na gloire natika baopportunité oyo baofrire yo pa diable nga nakondana mingi diable nakondane bandeko na nga na te bandeko na nga na baza ya kobunga moko bakoyeba kotika nzambe na vi na bango bakotasa mosala ekozala eloko malamu eza bénédiction mpo na kongo esalaka nga mpasi mingi mais nayebi ke bango bazoregrete nga nazala na bango elongo mpona kodétruire mais biso tobotama ete mpona kodétruire ozomona bacontrat bango baye kosigne na mokili eko mpona kodétruire mais babotamaki te mpo badétruire parceque barelation ya sœur Jenny na bamusicien oyo sûrement bamiso oyo bozalaki na bango baza kaka jusque là non baza moko nde akufa nani wana sakufa naye sakufa naye nani kasi azalaki mpena papa monene mpenza papa monene ado ayebi ye nani te papa moye totanga komona eza te aza mpe na bana na ye te anaolata mpe bachapeau aboye loko yo boye na gloire madiakoko moye totanga komona eza te donc ye mpe nakangaki na kisi ye mpe alingai makambo na mingi mpo tambola na ye mpe mpona soutenir misala na ye donc fa kuto mpo ye alinga pour première fois tosola nde boye ayebisi nga alobi yo ozobanga te boye mpona nini ye bangaka te yo esenga bipapa na motakala abilakisa natomboli mpe nalakisi ye omoni ndenge ezalaki donc ye alingaki donc ye akobanda okopere na génération nyonso donc c'est ça tozalaki na bami sikoyo baoyo yeba ye akufa baolata lokola nga akufa sikoyo chapeaualata toza bachapeau bongo lokola nga bon na bageste mosusu nga asali te mais du moins barelation na oza ndenge nini na baoyo batikali oyo baza sikoyo bokutanaka mwa invers mwa tete ezala homme d'affaires tobima na bango misusu bamisusu mpe bazalaki homme d'affaires bakoza na domaine ya drogue te nabima nde nga na nabima na pasteur te baluka ngai tobima mais non non jusque là natikala obima na pasteur te ozomona quand surtout ezalaki baoyo badealer bamongrosoi bango homme d'affaires oyo balolaka bambongo wana bagere bambongo wana oyaka na kosokola mbongo babiloko moko ya bongo basimbaka bakondi na baposte kinganga asimba homme d'affaires bamikondi donc bango nde tobanda kolia na bango bambongo yo mpo ozobima na mindele ye mpe aliaka bambongo bato mosusu
donc moi les sanga bonganga oui ce qu'on a na bango no so balien za les soutien ba ta ba musicien moko zakande moko za l'action ye o lo ba kombonete oh na so na mona ko lo balanga pamba ya vomena tika kasa ngana l'action songa na na batati na makamyo surtout nga zo ko insister ha benga kutu mwana mabe Jenny ozawapi bangange belé ba insista ki pe attendre na banda opesa ba témoignage ba okasana tanzo sala ba G mais ezaki ke il faut pas la dévoiler pour ba ibake makamba zo sala eza bien te parce que un jour ba oza juger et union surtout ba osana mokili pour na le koso pour na mensonge et tikala na mokili mais amna bango ba sauver ba amna bango trop tard ezate aussi longtemps na bomoy pour ça oza suna bomoy te. Tant repentance ici, tant grâce ici. Nous vivons les temps de la grâce. Attends, bah c'est le messe rien. Attends, bah c'est le messe rien. Nga idjeni. Té moto sur la mise la repentance c'était moko bah c'est le messe parce qu'on en voit non. S'occupe de Jokoufi et Sili. So c'est la kinzan. Ba ange ba yeko zoyo o ya biso. Ya armée céleste ba yeko zoyo ba pesio et si kana séjour de repos. Par rapport à couronne ya misala oyo saela kinzambe soko saela kinzambe te bakeba memio na séjour de tourment wana kunozozela sikoyo on est comme maman attend apocalypse. OK. Aujourd'hui, ma mission principale il y a ministère si je peux me permettre Robin Ngobongo ministère il y a sœur Jenny et Ezanini pour le peuple de Dieu. Mission nabiso eza d'abord to bâtir l'église premièrement nanda kunanga moko na offrir nzambe na ba terrain na ngai naza nango et na biso toza ba projet otonga école toza na projet ya kotonga esika batu fo bakenda ko sambela na mangenge déjà totongi détente moko kutu fo sila kala mingi te pour naza na projet kala mingi te basa la fiche na biso non et na nzela ya émission o nazoko profiter na fongola entre parenthèses ya robengisa bandeko nyonso to hein et na bandi bakota na WhatsApp nanga bokotia ba coordonnées na ngai WhatsApp nanga esika ba omona ba fiche toko sala pona ko kende descente ya mangengenge bien aimé yo muto lingi ndeko moko aya assister ko kotela yo retraite otozo kende na mangengenge eza pona 3 semaines na 3 semaines wana to kende dimanche na butu kozonga kaka vendredi na tongo to kiti et sur olingi ndeko na selo kaka retraite une semaine à Chikali et deuxième semaine to continuer na groupe mususu pe o ekolanda groupe wana biso ata bato mususu balingi bakende ko répéter tous les 3 semaines biso to kopekisa te tozo ko éviter ko bonga bato pendant 3 semaines pour na diable sanine à profiter na ngote kuna na likolo et puis likolo ngo pesa et comment pena mama makambo et belé yo ndeko za na poto olingi ndeko no à côté la retraite contacter biso na WhatsApp yo mutoza ava na Kinshasa po bandeko belé ba kuma na bongo pe na Android balandanga na komo kutana bandeko na ndioka Sœur Jenny bonjour oui bien nalanda kayo Sœur Jenny merci vraiment ozoko édifier donc comme kutu okomi ko tambola pe na ko banga nani akomonanga est-ce que na lati bien ozomona ba ko filmer nga tout ça et ndeko yo mwana kini ozolanda ngai le temps est proche 2021 et le reste mikolo génération écolekate to vivre makambo belé apocalypse il faut s'accomplir et banda qui déjà bien aimé ba virus et bimanango ya basida e ba benga ngonini wa virus to yebi ya ba ebola mais ba latisa biso ba cache nete bien aimé ba latisa biso ba cache nete ba bomba biso na banda kote ba tortura moral na biso boité économie ekoya boité ndeko bien aimé économie ekoya lisusu makasi to kene na temps sécheresse amen hein? Parce que ezali oyo ezali parmi babiloko ebombami na ba service secret et ko bimaka mingi te non ba sisi ba programme wana te nyonso to nezaka pour ko détruire l'humanité ko détruire mutu pour atambola na Saint-Esprit te parce que diable a ebike soki mutu na Saint-Esprit diable a ebike soki mutu azali na présence dans 24 eza absence na ye total a ko hériter royaume o epesa mela biso o yarata amen hein? Donc bien aimé yaka
ya oza na présence ensemble ne loko oyo esalaki obotaka te bien aimé yo mtoza na poto za na Kinshasa obotaka te contacte biso amen tozo matangomba ponango maladie kotika te maladie kende tina sukeza na ndeko mwa benginga tokende ko sauver ndeko ne moko boinzo kande tokebwe baboyo kotsa biso pona mama corona lobby directement na tongo babengi biso akufi trop tard. Alléluia. Donc bien aimé, tant que vous en avez moins, mon éviter ni diable a préparé le na vie. Ça là na présence sans âme. Ba jeune garçon ça atalisa kingai a préparé génération ya sika bana mikende ba côté bana miki bato nyo soto ba kombo ba ko disparaître. Amen. Hein? Génération sika osani écoute ma pour la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Yom tozola nanga yebisa ndeko na yo kote le jeune yo moko ndeko jeune mwana mukie mama yaya koko déjà to batango ngoma na koko moko akamwisanga. So liba imagine na olaxo. Koko na kitatina libulo basakoli na Gethsemane. Koko mkolo koko nanza mapambola. Koko ya Sœur Julia et Sœur Julia na pesio bambote Sœur Julia, moi si nzambe ya linga babenge moi si nzambe. Moi sa mundele atiki poto atiki ndakuna tiki ba villa aya amatango manazana ba image. Amatango mana koko na ye. E koko na ye asala makama minene na kati ya ngomba wana. Yaya yaka koza na sama kuna nzambe. Toza na ba enseignement biblique otokopesa kuna na ba sala nzambe baza mieux placé pour na yango et oko passer journée mo malamu na présence nzambe kolia na yo yeza maboko na yo moko biso toza na kaka pona ko sangana na moyen de transport. Amen. Soko contacter biso tokopesa ba détails nyonso to que Dieu vous bénisse. Tozo sala ngona mois de juillet. Amen. 3 semaines à mois de juillet. La semaine en annonce il y a mois de juillet. Bon, on a mon affiche. Que Dieu vous bénisse. Le programme Tozanango Yangwana. Programme sous Tozanango il y a 3 jours. Et tomatela qui ont mangé ni pas batele totaki mbandaka. Tokine non ko se ressourcer les sous ouais. Comme on ko lia les sous ko vimba moi muki mafuta. Nyamolimo. Wana ba comme programme après wana nde na kosala tuna kende pepo to komona bana ko kende bongisa makama mike et kozonga ngape na naza basé na Kinshasa dans un sous basé na potote parce que ministère ezawa moina tikango ezate. D'accord, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Donc, nous vous disons vraiment un grand merci. Mais avant de nous quitter, nous allons donner la parole à Sœur Jenny pour un mot de la fin. Sœur Jenny, un mot de la fin. Mot de la fin, nanga ezali boye. Bien aimé, yomuto zotala ngai. Omoni vidéo ou écoutikala. Meta musunga na oza soute na mokile. Vidéo oyo eza réveil ya vina yo. Nzamba pambola yo moto yo kozwa temps ya kovanda na kolinga tango kovanda na kotala ka video na ngai kozaka na distraction te kozaka na vite comme si classe wana zota kwa benga ngonini video na ngai ndeti staff nazolo babu po biso pe to vanda na ba télévision tozo mela ba diamba ba cigarette masanga ba bouteille whisky ozota lelo mo lokwa ndeti zo ko longona bino ba stress hein. Vidéo na ngai est la bénédiction pour la vie na yo. Vidéo na ngai etalisa yo. Moi si le kolangai. Na moni nyoso to mokili pamba. Na moni ba offre nyoso to diable pamba. Na lingai mokili mingi me na tiki yango. Na tiki yango pona nini biti moko po yo za la sauver. Yo soko komi sauver ou sauver pe baninga. Pona nini tozo poussa na déjà na tango asuka. Etango wana ezatango ya pasi ya misère. Appel nangai ezawana pona ko réveiller l'esprit ya batu. Bien aimé nzamba pambola yo ndeko ako considérer maloba nangai et nzamba ko pambola o makasi sans bino moeto sa musalo ezate. Nazo ko inviter bana nzambe nyonso to diable a créé mutute. Nzamba kela biso bata masumu. Et bolingo yango ememaki na ngomba Golgotha. Nzamba azana besoin mutu oyo azana masumu atika masumu muto déjà yebi nzambe ayebi déjà komi mise à part et mission na yo soki obongwani na nzela na ngai yo muto azana noko demere na masumu na milangwa na lokuta
na idolâtrie na posa biloko mokili kwa mvie tonga ba immeuble minene ya oko souffrir pamba na ba condition ya kokoma ndenge biso to komaki okomi donc moyolala na kimi ezate faut que na babutu no kati pongi ke ko faut pelisa ba bouger bien aimé diable azal okuta et ayebika komi na suka yango misala na inyo surtout il faut bima mbangu azo déranger bato surtout bazo gouverner mokili balanda ba loi na mbangu mais ayebike kala mingi te Yesu Masia azo beta déjà porte na motema na o yambaye na katanda kuna yo yambaye comme sauveur o abandonner nyonso tout yango na occasion na zo senga o nyonso to zo landanga na minute yo o fuka mesiko zali o landa prière o nazoko tikela yo e ko sunga yo pona yo pour bana ministère na yo afin que biso nyonso to hérité royaume des cieux o ebongami pona biso nouvelle Jérusalem. Amen. Bandela na simana ngai maloba oyo e ko sunga yo na libota na mobimba kolo Yesu maye pai na yo na nzela ya maloba oyo tie na monoko ya mama Jenny moto na masumu ngai pe moto na masumu na ye liboso na yo afin que o salanga grâce na makambo na yo ki na nzela mama Jenny. Seigneur, eza opportunité ponanga lelo na ko yeba ke yo zanzambe olinganga yo linginga na demere na mabete limbisa mabe na ngai limbisa mabe ya bakoko na ngai Seigneur okufaki ne kulusu pona ngai na reconnaître que okufaki ne kulusu pona ngai menga nazali ko sala yo mabe mikolo nyonso Seigneur na yambi yo na vie na ngai yo banda ko décider na vie na ngai makambo na lingi ko tikate o nazoko répéter nazolo bana tika menazo kokate Seigneur yo kokisanga yango la kisanga nzela na sembo longolanga na molili ponga moko nazo kokate Seigneur na koma exemple imitateur ya bonzambe na yo Seigneur koma kombo nanga na puka bomoi sokolanga na makila na yo po osopaki yango na ngomba Golgotha po nanga muto na masumu onazali ko reconnaître bokonzi na yo te mozali ko pesa ngai pema chaque jour na futa ka eloko te même nyonso na mokili nazali ko futela yango mbongo et puis nazoko zala 4 jours satisfait te ozanzambe limbisa mabe na ngai tika ete okoma kombo nanga na buku ya bomoi en fait que na hérité royaume des cieux la kisanga ko salela yo la kisanga ko sambela la kisanga ko loba en fait que na gagner le yo ba âme batelanga liboso na diable po akolinga te na kimaye sopa makila na yo na bon moi na ngai pesa ngai sali éternel afin que na partager yango monde entier et sika nini bazali na kimia te et sika nini bazali na kimia te ya koyeba yo Dieu de grâce tambusa ngai pambola ngai po osanzambe le reste ya vie nanga à partir à lelo na bana koyeba et sika nini nazali koniata po le kungu pekembo ezonga epai na yo na bonde libongo au nom puissant de Jésus-Christ j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons dire Amen aussi. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Mais avant tout, je dis un grand merci à tous les services techniques de Congo Mokili Télévision, spécialement celui qui est derrière la caméra, Imak Makengo. Mais donc, un grand merci aussi à Sims Essele Capresquelo de management, Anel Kavafosset, sans oublier l'ambassadeur de la solidarité, Ado Yue. Un grand merci à vous. Mesdames et messieurs, nous bouclons ici. Cette émission est terminée. On se voit à la prochaine. Shukrani. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils oratoires ont été distribués aux habitants
dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la Fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Funu n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, le pont Wesha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que le pont reliant le camp Bien-Aimé à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Moungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu